peut-être mukolo lupango wana ou bien mukolo ndaku wana ou bien responsable oyo bavande epa na ye basala baseremonie na lupango wana mpona koaswara bango kuna mingi ezalaka na sens ya koloba bazosalela bango biloko ya protection, bazosalela bango biloko ekosala ke ata bandoki baluki bango, ata monde ya ténèbre eluki bango emona bango te, esimba bango te, alors bakumbi bango na kati ya lupango. Ezalaka mingi quoi ça accompagné na ba cérémonie okukuta biloko moko akolia ya balambi mystique ou bien okukuta bazui miso bazokende plus loin, bazui taba, bazui meme, bazui soso, bakundi na kati ya lupango batu nyonso bantouré, ou bien bakundi na kati ya lupango baotanga bakomba batu wana. Alléluia. Bakundi yango baotanga bakombo na bino. C'est que nayo pe okoti na kati ya sacrifice wana, okoti na kati ya mabele wana, okoti na kati ya kokundama wana. Prison mobimba yango wana. Sikoyo yo muto za emprisonné. Makambo esimba tomona. Est-ce que muto aza na prison akoma riche? Est-ce que muto aza na prison abala? Est-ce que muto aza na prison asala ka ba faire esimba? Donc le seul fait que de par l'invisible, de par le monde des ténèbres, tu seras emprisonné, tu seras embrigadé. Moyen makambo esimba ezati. Alléluia. Ba misusu toujours na cadre wana mapango. Ba kunda bango à cause ya ba cérémonie esalema na famille. Na yebi famille moko bango bazalaka kosala cérémonie chaque année na espace de temps moko songolo bazala kosala ba cérémonie ya famille pour la protection, pour la bénédiction, pour la évolution ya batu. Alors ba misusu okuta cérémonie wana balambi par exemple taba mobimba, balambi yango mobimba balongoli biloko akati ya libumu te, babongisi yango penza bien te, balambi yango kambangu ndenge wana sikoyo baye kotia yango na katikati wana le mutu nyonso azoki lokata parti ya lembangu abaki mikuwa, lembangu abaki mikuwa. Etango basilisi kolia ndenge wana ba incantation esalemi, maloba esalemi, ba prière na bango ya mystique esalemi, ezalaki kosalema chaque année. Moko ya biloko ezalaki recherché bakufa te, bandoki bazwa bango te, bamona bango te, monde ya ténèbre ekoka bango te. Alléluia. Effectivement ti lelo bango nyonso bazali na bayaya o baza mikolo bango nyonso bazali ti lelo mutu moko abelaka penza ya gravité bango nyonso bagaya zéro, bango nyonso bagaya zéro, baza vivant mais aza na musala te, baza vivant mais bazalaka na mbongo te, baza vivant mais babalaka te, baza vivant mais baza na rien. Okomonia monde ya ténèbre travaillaka pe ndenge wana ekamati yo bakangi yo kuna bati yo kuna de sorte que otikala na yo vivant mais aux autres oza tombeau blanchi. Wana pe eza pe kaka liwa mosusu ta okufi financièrement, okufi sentimentalement, mais ozotambola, ozoyoloba, ozoyoka, ozosolola, mais oza na rien. C'est une autre forme ya prison batia batu ebele na kati nango. Toujours na ba forme yango ya prison et ana ba misusu oyo monde ya ténèbres et récupéra biloko nyonso te, ba récupérer ka biloko moko ya yo. Donc okuta par exemple ba récupérer mariage na yo, okuta par exemple ba récupérer mabota na yo, okuta par exemple ba récupérer musala na yo, ba récupérer mbongo na yo, bakamati nango bakeba emprisonné yango,
bakamati na yango bake ba komo sale lango ba pesi yango peut-être ba misusu ba profiter nango yo se retrouver aux âmes vivants mais mariage les ate oyo nyonso akoya bala yo aokene na ye kaka yo mobali pe mutu nyonso kolingo bala koboya yo kaka soki nano se prononcer kobala te bokoyokana mais mokolo kaka kobana makambo kobala aboyi na ye on se retrouver on dirait mariage ezalaka na vie na yo et il y a des gens comme ça il y a des gens comme ça. Bien aimé, le monde des ténèbres a emprisonné beaucoup de gens. Alléluia. Si nous en parlons, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Amen. Nengeka tolobela makambo ya ba prison. Soki na biso toyoki, na biso toza awa. Et ils ont une prison quelconque. Oyo ba diape biso, pe bazalaki ko gérer biso. Prison on est pas ça. Prison on est tomba. Amen. Prison on est kufa. Amen. Prison on est sila. Amen. Prison on est rendu sans effet au nom de Jésus. Bon, et ça ba tu misuso ba van balala kabazo lota. Azana kati andako munene. Akoka ko bimana kati ti. Akangama na kati ya kokaka ko bima te. Ba effort nyonso asalaka pour que abima isimba kati. Eza ba kukuta aseretuma na kati ya prison wana azomona meme na kati ya ndoto ke akangama kuna kala batentative nyonso akoluka s'échapper irata batentative nyonso ya batu kobimise na kati ya prison wana échoua yana bo balota ndenge wana. Alléluia. Voilà, tout celui qui se retrouve dans une prison spirituelle dans la vie de chaque jour, makambo simbate. Alléluia. Ba misusu pe ba se retrouver na kati ya prison wana parce que pour une raison ou une autre ya ba vie na bango ba kenda ko consulter monde ya ténèbres. Enfin, ba kenda ko consulter soit banganga, ba kenda ko consulter soit ba marabout pour na bango. Et ça lokola bao bakenda ko consulter bazwa bango bako kabila bango bangama bako kabila bango ba marabu azui bango asakini akotisi na libenga na ye. C'est ça non? Marabu to asali na effort ko luka bango te bayeli bango ba misu ba se retrouver emprisonné ndegewa. Alors le fait que volontairement on t'a amené là-bas, prison ne salaka ya makasi. Prison ne permettra mutu abima facilement te. Et ba prison est belé na tangi awa bien aimé. Soki nzamba sali o grâce te, ozala révélé. Prière na yo mususu e bobimiso kuna te. Prière kako ya général. Prière moko précise. Prière moko orienté na likambo d'une manière correcte te. Oko prière ke belé. Oko prière ke belé. Alléluia. Ba misusu bien aimé, ba kotisa bango na prison à cause ya bolamu na bango. Azwaka mongo na ye, azwaka biloko na ye, azwaka des choses oyo amoni asunga nango mutu. Alors que tango azo pesa bango, bango baza na mutema mabe, au travers biloko na ye wana bakangi. Au travers biloko na ye wana ba travailler domaine moko ya vie na ye eza la côté na bango. Ah, nyo kokuta par exemple mutu mususu parce que d'autres na ye bakenda ko pesa ndoki. Bandoki ba travailler, bandoki bakanga. Bandoki bazwa en sandwich soit vie na ye mobimba soit un domaine de sa vie. Alléluia. Et ça ba misusu toujours dans le même ordre d'idée, baza lelo ba prisonnier tout simplement parce que azalaki ignorant, ne connaissant pas à qui il a affaire,
il était en train de se vendre lui-même. Et pas Yandoki, et pas Yamutamute Mamabe, et pas un collaborateur à Satana à cause de indiscrétion. Conseil gratuit. Conseil gratuit. Kozwaka en confiance mutunyon sote soki nano olekisi na épreuve te. C'est-à-dire soki nano éprouvé te pe épreuve simbi kopesa confiance te. Alléluia. Toyebani bilongi. Toyebani mitema te. Omona mutu mususu asekaka bien. Azana ba parole ya gentil. Mais azana mutema ya kopola. Ana mutema ya oyo etonda makila. Ana mutema ya kobeba. Mena ilongi akito. Neo nayoka ka mingi balobaka. Epa ya baluba bana basi ya pembe nyonso bazaka bandoki. Donc okuta mwasi kitoko. Pembe. Peut-être pe na esekeli ya bien. Mais na pembe na yoana azandoki. Alléluia. Bon, ce sont là des anecdotes, tolobite qui sont nécessairement vraies, mais ce sont des choses qui se disent. Donc, qui tous à la capika kanango prudent. Alléluia. Voilà. Tosukawana, par exemple, belé na pesi, ba réalité belé na sinaputa na na pesi. Oyo na linga ki oye ba ezalika. Réalité naturelle otozali. Ezanyo sote. Et à la batumisou na naturel réalité et zola qui s'est libre, mais en réalité asa prisonnier, toi asa prisonnière. Alléluia. Okoye ba mingi que osa prisonnier natangu makambu na yo ekendaka bien te. Natangu makambu na yo esimbaka te. Natangu meme oyo esimbaka epai ya batu nyonso epai na yo esimbaka te. Alléluia. Bien-aimé Nzambe azana biloko pona mutu nyonso, toi y compris. Yana muto Nzambe atina na mukilio azana iloko pona iti. Neti ndemi ya sala biloba na basi. Asaloka mwana mwasi me azana libala opesote. Est-ce que ça logique? Il y a logique ta. Nzambe ki raisonner ndenge wana te. Nzambe wana andi maotanga osilisa na classe me azana musala opesote. C'est ok osale. Donc, mutunyo so yebi na mukili ayana biloko na ye. So aza mwasi ana mobali na ye. So aza mobali ana mwasi na ye. So aza mutu atanga ana musala na ye. So aza mutoyo akourageux ana makambu na yo, il faut y ana courage na yo wana. Mais ce qui est coutamique nature na yo wana ezo produit résultat singélité yeba que monde ya ténèbres ici en brigade domaine wana. Prie. Et Dieu te fera grâce. Alléluia. Amen. Nous allons prier, bien-aimés, parce que les prisons du monde des ténèbres ne doivent pas continuer à embrigader nos vies. Alléluia. Nzamba sala yo pour que vous vivre. Nzamba sala yo pour que vous prospérer. Nzamba sala yo pour que vous progresser. Ce qui coûte au progresser dans l'âge, il faut progresser dans makambu nyanso. Il y a mongo y compris. Il y a libala y compris. Il y a misala y compris. Et ça normal était. Ozo kola. Mais biloko na yo ezotika na nasima. Wana makambu ya Nzambe te. Tokobonela pour que to brise ba prison wana. Tellement to samena. Betela Yesu Kristo maboko. Je neutralise ce apparemment. Mais peut-être que monde à ténèbres ça quelque part. On se compte avec colère. Bisika nyonso bakanga yo.
bisika nyonso bakangela vie na yo, bisika nyonso baexploitaka yo, bisika nyonso oyo baterrorisaka yo, bisika nyonso basalaka yo mabe, ale par la foi ozokende kobuka, ozokende koboisa, ozokende konettoya, ozokende kofrape quelle que soit sa position, ma pensée est créateur, ma pensée est Dieu de la grâce, ma pensée est Dieu de la faveur. Non, je ne parle pas moi dans la au nom de Jésus, quelle que soit la prison d'amour, quelle que soit la position de la prison d'amour, allez Bazana, allez Bazana, allez Bazana, allez Bazana, au nom de Jésus, les Bazana les créateurs, au nom de Jésus, les Bazana les puissants de la vie. Au nom de Jésus, et par la Dieu, au nom de Jésus, ozokende kobwaka moto en désordre, bisika nyonso prison ya vie na yo ezalaka, ezala prison yango eza na lopango songolo, ezala prison yango eza na mboka, ezala prison yango eza epai ya nganga moko boye, ezala prison yango eza na kati ya famille na bino, ezala prison yango eza na papa moko na quartier, ale tombola maboko na likolo, bwaka moto ya désordre, prison nyonso oyo ekongama mpona yo, oyo bakomisa yo na kati, moto elanda esikisa papa na yo, mama na yo, noko na yo, mama leki na yo, tata mwasi na yo, babenga yo voisin to voisine, babenga yo koko, babenga yo nani. La Bible nous dit, tout celui qui te trouble, je le troublera. Zamba landa moko na moko, akomisa bango na trouble, a frappé bango sérieusement, akoisamba bango na mabele totalement, anéantir capacité nango, alelanda bango par la foi. Responsabilité dans ce monde. Le créateur a accompagné la personne de
oyo nyonso batia lokola gardien ya prison wana po oyo bima te, oyo batia lokola surveillant po ete amaintenir yo kote kuna, oyo aza traître ya vi na yo, ozokende kobwakela ye moto, ozokende kobwakela ye kake, ozokende kobwakela ye machacha. Landa ye par la puissance de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Oyo nyonso ozalaka kati ya prison, oyo nyonso travaillaka surveillance, oyo nyonso bapesa responsabilité ya komaskola na prison, ozokende korécupere mbongo na yo, ozokende korécupere musala na yo, ozokende koarrache na maboko na bango libala na yo, ozokende kopantola bana na yo, oyo yo nyonso ekangama kuna ezala libere. Allez, tokoki par la foi, je viens avec capacité. Réalité na bango Zamba lobi po ete alongola yo na ba prison na bango Zamba lobi po ete alongola yo na captivité na bango Tokola bakoko na likolo. Seigneur, tu envoya ta parole et cette parole les guérit tous et cette parole les délivra tous et cette parole les sauva tous et cette parole va changer toute leur réalité. Parole ya pourquoi na lelo Seigneur et kango na bango na siliba et kango na bango na ba prison babima na prison ya siliba babima na prison ya stérilité babima na prison ya pauvreté babima na prison ya manque d'épanouissement babima na prison ya chômage babima na prison ya malheur babima na prison ya souffrance babima na ba prison nyonso bakoma totalement libre à partir d'aujourd'hui. Oyo ezalaki kosalema na bavi na bango te nafungoleli yango porte nafungoleli yango nzela nakotisi yango na vi na bango nazongisi yango fonctionnel na vi na bango nazongisi yango réel na bavi na bango au nom de à partir de lelo le Dieu
yo va répandre. Va progresser, va bota, va fungwama, misala fonctionner, va produire un grand résultat pour être toi le Dieu de la grâce. Tu les auras libérés, tu les auras délivrés, tu les auras fait sortir de toutes prisons sataniques. Merci tendre Père pour ton action et ton activité. Merci pour ta présence glorieuse. Au nom de Jésus-Christ, bisognos autonomie. Amen. Acclamons très